a sepeli fort. Il est tout à l'aéroport. Là, il a fallu Poupa. Et c'est l'artiste Oyo. Avec disque d'or. Disque d'or, Anna Mundele a récompensé na $500,000. Parce qu'à côté de celui Mundele Mbongo est belé. Donc, tous les artistes, on a pensé que les artistes sont belés. Parce que le disque d'or, il a offert. Mais il fallait ajouter disque d'or. Après qu'on a disque d'or, on va baisser les 500,000 €. Il y aura donc, bon, pourquoi quand on a il y a loquet, toi? Déjà, il faut bien te renseigner. Page a fallu à Facebook. Ils ont fallu à 0,1. Et puis ils ont certifié. Dans la où on a publié mon disque d'or à remercier Matoyo va contribuer à son disque d'or. Donc, jamais beaucoup de ça fallu d'être tout à négliger ma fanatique. A publié qui a félicité ma fan na Warriors. A félicité ma méloma et puis a félicité ma Oyali. Dans un message en bon, ce qu'il fallait, c'est que les musiciens ont musique à Balingala. On a battu le beauté. Le monde a évolué. Les autres sont portés la palette. On peut dire, Bano Babo comme Alélo. Bazo pour la langue française. Mais ce que les Alaks qui va faire, Babo pour la zone de Balingala, tout ça. Il y a la français, c'est là. Na pitomal. Donc, il y a un papier, on a vu ce système Bazala police, et développer qui pas maël et francoté. Mais biso que tu police la bana, pas maël et artiste, oh, batimba nebana bakola lelo, bakoma pour faire de la musique anglais, français, yango base. Yango somona bande kona biso oh, ya ba jeune ya ba 18 à 20 ans oh, ba français qui toko. Si on moni ba tondi plein fallait pour faire de la musique oyo que zo sepelisa bango. Soko mona ki faire ya ki lelo. On mona no aéroport batu bazana bango te. Donc la kisi ke on soko pas. On soko siko. Donc la kisi ke na senga bande konanga mususu pe ba yo kasonité va s'adapter na lokolo o fali azomeme la musique. Et ça musique moko donc esenga va faire effort trop de cours. Donc pour rendre bango hommage tant baza vivant. Donc c'est ça au Monique présence na awa ezaka ko pesa fali force ko italiser que non ba congolais ba linga musique na yo to linga yo pe to linga musique na yo attends ça déjà na bon moyo et ça là est bien et ça te ka koufi après au te biso wana to domoli asbel et jumeau fort du Congo plairait fali. Tu vois, maintenant on a un bon moyen, surtout on dit que Asbel et Jumeau Fort du Congo soutenir Fali. Et ça lui bien. Donc et ça bon. On peut faire artiste pour moi pas mener Asbel et na contre Fali. Bon bah artiste ni se basa na ba. C'est la vérité pour te basa na ba. Musique non ya nano se pela na moi to la vérité. Te na c'est pas musique ni. Merci. Mbote mo. Bote. Yo na Hélène. Mukolo yele kinga. Est-ce que vous m'avez dit mona? Zela na to bandela na. Yo na ye. Nani mukolo? Mukolo yele kinga. Na bimeli boso. Ye. Oui que la haute gambiko. Bon. Et celle c'est moi mon abino là. Donc tu es ma présence na bino a. Pour bandi depuis kotana na bobuka ti a. Présence na bino sikao. La présence na biso awa na présence na biso a d'abord de yeli na fali na ça fallait demander à
toyeli fali nde aoya lelo yango toyeli awa après ke leyebisa kozala nde torejoindre eti le 29 na stade de parti kozala wana wana esengo puisque abengisi biso bamapasa kwa non bajumene ifo bozala fali mutu abengisi bino yele mutu aonora pena non mapasa ifo bozala na stade wapo esale bien esala bien mpasa azali amona biso bambote ebele fali aigle nzambe afali ni yo lingaa bino balinga makasi bande moyenge ebele makasi tika yaloba asocie na ngai tala ndenge monoko eboyi lokuta refule pa ya miso mpe lokola yalobaka te atangisi te mai moyibi mobimba koteli ngai na misi ayibinga mbete mopinga nde moko voila tokendeka voila tobandaka la même question mama yo nayene mikolo pour la vérité na abimi ya liboso ke po toyokaka oyo abima ya liboso yani batiaka ye aya présence na bino botiki bandako bamisolo osalele oye awa mpona koyamba fali ontobelo oni emotive tosepela nini wayemba bien asepesa biso bachasone nyonso tosepela soki oyoka esalaka bato bien yango tosepe toya toza bamapasi toyaka invité na ye invité biso toya yango toye toye koyamba ye toye kohonore ye tosepela nini donc toyeba bakombo na bino nakombola ngai norda parce que boza bakombo différent ndenge eza différent mais tozaka ndenge moko moi question moya ya songisongi est ce que tomba mpe ya mobali ya moko abengi mpe moko abimi na ye kobima na ndenge mabe te otambola ne par confusion esalama mais jamais tokolinga mobali moko esalamaka première fois esalamaka mais tolingango te soki ayebi te toyebisa ye kosalega mpe yaka te okosa te okosa te fo oloba vérité po esalama te jamais lipasa bodima mobali moko esimbaka te tozongana mpo bayaya surtout bayaya nde baka bato mabe yaya boza tellement te tozoya omoni ke okima question yaya te tokoyelomba question omoni question nde ezolinga okima boza tellement beau kitoko est ce que tomba mpe boyokani mpe yaya biso de kaka tokumbana kaka na bango te wana eloko d'abord toza association ya bajumeau tokofavorize yango te donc lokwa na mboka na biso biso toyaka président association ya bajumeau tokofavorize eloko wana te na kati ya association mpe na bamapasa nyonso baota na biso donc bao basalaka yango so basalaka yango batika kosala yango eza bien te est ce que déjà mwasi na asala confusion te ake kotandoko na biso yango na biso ke tokofavorize biloko wana te omoni wa eza bacontrevaleur ya biloko tokolobela yango te totya exemple ekopuse moto mosusu asala yango te nameka mpe nano omoni esala bien te baleki na biso baokola so tokotia accent makasi esiri yango ekoaffecte bamoko alors mpona le 29 nde boye awa tomoni ke boye kaka eza mwa groupe moko boye chantier kaka le 29 tosatendre ke vraiment boya mpe ebele mpona le 29 ma kozela stade wana pourkui balobaka ke tobalola yango donc ebaluka mpe na bamapasa ebele donc bomona bamapasa bakokana ebe 6000 personnes nyonso tonaka ni mpo toyoka mapasa baka mwana bangenge mwa mpo opesa fali ngenge tondisango déjà oyo génération eza génération na so otalia eza génération bakoli na musique ya fali kada bokoli bamisisa bayebele bino bokoli kaka musique ya fali na bien tala fali kobima na ye depuis abanda carrière na ye solo ada na combien des années album si je me trompe pas combien des années na carrière na ye solo aza na plus 16 ans de 15 ans 16 ans déjà plus de 15 ans tala siko na biso nyonso bato oza ba age na biso osali ba moins 15 moins 16 moins 15 moins 16 donc toabana mike ya musique oyo tokoli no oyoki ntango osengi bango nzembo bajimene bayembeli oyo associe nzembo album ya liboso donc
stade wana tokobaluse yango na plus de 6000 jumeaux na jumelle. Merci beaucoup. Yeah, tiens, voilà, ouais. Bonjour président. Oui, bonjour. Tout le monde a habité pour tout le monde. Tout le monde a souci. Ma passa ou bien il y a des espèces qui sont abîmées ici dans mon monde. Bon, et ça, Asbel, les jumeaux forts du Congo, association des jumeaux et jumelles. Ok, donc association, il y a des jumeaux et des jumelles. Et bien, Missikato et Zalarara dans la RDC. Ouais. Bon, Asbel, les jumeaux forts du Congo, et ça a déjà 3 ans. Tout ça déjà dans 3 ans, il y a existence dans le sous. Tout ça déjà pour évoluer depuis 2019. Bits, il y a Asbel, il y a pour rassembler les jumeaux, les jumelles. Bits, non, les amis. Ils allient d'abord solidarité des jumeaux et jumelles. Comment les jumeaux et les jumelles pour se soutenir entre les jumeaux et les jumelles. Et puis, il y a ce soir. D'accord, tu peux le voir tout le monde. Est-ce qu'il existe des faux jumeaux? Bon, il y a des faux mapassa. Ma passe est faux bazar. Tu éviter comment? Maman Boti, Mbana Mibali, Babimi, moi comme moi, si, na Moubal, la sexe différent. Maintenant, on bien, Maman passe. C'est ça, moi, la biche. Mais parce que dans le monde, il y a des beaux amis, Mibali. Bassi aussi, bassi. Alors, tout le monde était au TP à sexe différent. Ah, tout le monde était Bazali. Bazan association Bazali. Bazan association. Deti ya bana papa José Ndita. Bazan moi Sambal, Bazan association. Parce que bits na bino, vous lutter contre nous. Tout lit na bino za. La mission que de lit na mission zali solidarité des jumeaux et jumelles. Donc comment au côté pour soutenir mission na mission ba jumeaux, comment to ko défendre ba droit ba valeur ya ba jumeaux ya RDC. Alors Fali azali passate. Alors présence na bino awana arrivé à Fali. Les olobani pe la sim. Bon, Fali azali passate mais aza artiste et musicien. Et en côté inscrit que papa ça base à la paix na kolinga musique. Donc na mboka na biso to bi que to linga musique makasi. Donc musique eza don pour eza ke ba. Donc akuna lubango soki to ko loba mon musique il faut pas tcha ngata congolais. Donc musique eza penza don ba congolais. Donc yango moni to sepela na musique. Donc moni biso to moni Fali aza mwana mboka. To mona yi mari misamba kufaki asala plein en stade. To mona papa wemba kufaki asala plein en stade. Mais tant que bazali vivant, comment te to laksa mari misamba kangi miso tikala mona population ne yakade. Ni papa wemba. Donc baza na bo moyi boy senge to honora ba artiste na biso. Donc ba musique na bango to beta ngona ba fête, to beta ngona ba moment autant musuza na ba stress ebele. Mais tam su musique a fallu sali ou bien, musique a papa oui mais sali ou bien, musique a professeur sali ou bien, musique